Bonsoir, c'est Brand Cosmétique. Naye kolak sabino ba produit na biso oto sailaka, bongam kope na sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza ba patch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka ba tache ya maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo ekoma rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis sur WhatsApp. Vous appelez dit bonheur à la police.
Nzambe yo tata koyokela bato ngolu
yokolongola molili mwaliwa tomono mwinda mwa bomoi tokosenge yo tala biso tozali na mpasi salisa mpe batela biso pasi ya lilaka eleka ndelo te toza na boboto tomono ngolu ya yo mwana wa yo mokonzi wa biso Yesu Kristu alongisi biso liwa ntango ye moko awaki na nsekwa ya ye azongiseli biso bomoi olendisa biso tolanda nzela Kristu alakisaki biso osangisa biso na bandeko bomboka ya yo esika tokolela lisusu te tokobondela bongo nkoma Yesu Kristu mpona me mokonzi obileko biso seko amen. Losambo la lisanga tosambela nzambe tata bokasi bonso oyo asekusi Kristu mwana wa ye o bawa abikisa bato banso baye baye bazali na bomoi na baye bawa tozongisi mokonzi ndima losambo yoka biso mawa ndima losambo yokela biso mawa oyo ya ndeko ya biso mama kokatuka Marie na batisma azwaki bomoi bwa nzambe mokonzi ayingisa ye olisanga lya basantu tosambela mokonzi ndima losambo yoka biso mawa oyo ya ndeko ya biso mama kokatuka Marie azalaki kopula komunio mbala na mbala mokonzi asekisa ye omokolo mwa suka tosambela bayebani na baye basali biso malamu mokonzi osongisela bango malamu tosambela oyo bato banso bawei bazalaki na eliki ya kosekwa mokonzi ayamba bango omboka ya mwinda bamono elongi ya ye tosambela oyo biso tosangani awa na losambo mokonzi asangisa biso lisusu o bokonzi bwa ye bwa nkembo tosambela tosambela ye mokonzi oyeki losambo tosambeli mpo ya mosaleli wa yo mama Marie kokatuka olongola masumu mabango bazwa libusu okobondela bongo nkuma ya Kristu mokonzi wa biso obileko binso seko amen. bandeko awa tokokoba mosala bakokunda ndeko lokola bakisi bamizeni tokobondela nzambe mokonzi wa bomoi mpote na nguya ya ye asekisa ndeko wa biso akotisa ye omolongo mwa basanso biso mokengeli molamu wa mpanda kawa akumba ye omapeke azongisa ye omaboko matata bongo ndeko wa biso ayoka esengo elongo na basantu mboka ya nkulu wa
Mokundi Yesu Kristu na liwali ayo ebemelalaki ulilita mikolo misato wana osangisaki malita na bato banso bayambi yo binisa sika walilita liye mama wa biso alala na boboto kino mokolo kosekisa ye mpe mwinda mwa lobiko emutani na ye yo ozali na bomoi mpe na bokonzi obileko biso seko. Amen. Mawandeko wa biso mawandeko wa biso Nzambe tata oyamba mawandeko wa biso mawandeko wa biso Nzambe tata oyamba o paradiso banjiru o paradiso banjiru mawandeko wa biso mawandeko wa biso Nzambe tata oyamba yemene kwenda mbote ubila betombe kwenda mbote yemene kwenda mbote ubila betombe kwenda mbote ngeme bikala beto ubungeme kwenda pangembote kwenda mbote kwenda mbote ubila betombe kwenda mbote
Marie, femme forte, Marie, femme battue, Marie, Osalingai, Marie, Mania, la vraie Marie. Maman,
ngai mama koma kamakali ngai Max ko nilani lati ko ni deja ko na bana ko nilani mama wala sa mega no mama ya to banda mama kemara kimya bonde la kaka mama to bonde la noche de la bana ani mama nai mama mama love you so much mama I love you so much, mommy. Oh, mommy, mama. Papa bozali moko salete yo nangai tokoma moko nazala mukanda yokoma
Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.